Saratola TV. Je ne dirais pas que ce sont des saints. Et surtout que tu vivre dans mon kili. Même Maman Belleville n'est pas Azali Mossantouté. Nous sommes remplis de imperfections. Voilà. Mais au moins cette dame fait l'exception. Mon frère, cette dame a été humiliée na bandenge nion sur les réseaux sociaux, voire même sa famille où elle est innocente. Et il y a les réseaux sociaux. Saratola TV. Tous les qui n'a jamais mangé na sani ya Belleville, personne. Les abakouk. Ils appellent le cola au coquipé kotuna. Maman soko ya mbinde komoko ya les abakouk parce que tout le kimia ya motolo baba vérité. Qui n'a jamais mangé na sani ya les abakouk. Ba que non personne. Les abakouk et botami na kata Belleville. Ok. Les abakouk et botami na kata Belleville. Maman si la yé moko aloba que Belleville qui m'avait orienté. Saratola TV. À la fin, pour voir que moi raté mon koboé ezalaki na entendement il y a papa de la foi a eu décision de ne plus jouer et pas Belleville, de ne plus jouer aussi et pas maman si la Bissalo. Saratola TV. Muto pena afanda kandenge bande konanga tendresse. Asalaka ya fingi ndenge zuma ayaka afandi azo finga Belleville directement zuma ya fingi directement mamu international ya fingi indirect directement bande konanga misusu yo ba et pas na mabaye ba fingi directement ba mida baye ba fingi donc indirect donc directement et puis ici avec le nom même ya papa donc Lombe jusque là na bandeko o ba défendaka famille Libota je sais pas maintenant nous na moni pena mutumo buite que o donc ayaka il vient comme ça, il commence à insulter du début jusqu'à la fin. Mais dans l'obité que Bazali bassin. Dans l'obité que Bazali bassin. Le coup a déjà ma bessie et ça les maquis. Ma bessie et kota qui et c'est kota. Le lot comme Kolukape. Voilà pourquoi appelle ya papa. Appelle ya papa Mayata. Avant et comme en église, il s'est déplacé pour aller vers Maman Sila. Il s'est déplacé pour aller vers Maman Belleville. Saratola TV. La chaîne qui assure, qui assure. La semaine commence, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Tozali ensemble Nabino, Nabanza a été semaine Oyo Maramo et Marcha quitté la semaine passée. Nous osons croire que cette semaine, cette fois-ci, Makamo est marché parce que Tozali Banananzambe, toujours la paix, nous cherchons toujours la paix partout dans nos familles, dans nos églises, dans nos lieux de travail, partout là où nous sommes, tout ça qu'on Kimia parce que Tozali Banananzambe. Mais est-ce que les locaux, quand on parle exemple de la culture congolaise en général, Kimia Benezalaka entre le culturel, bango, exemple, un artiste, un musicien envers l'autre, est-ce que Kimia Ezalaka ou bien harmonie, est-ce que réellement Ezalaka artiste, comédien ou bien comédienne et pas yann connaît est-ce que c'est vrai? Bazalaka penza na bolingo ya solo balobaka mo vrai ou bien zala juste kaka kosekisa ya munoko nde balobaka na lingala kosekisa ya munoko. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets que moi je suivi une vidéo avec le pasteur de la foi. Ya kotala ke mosali na nzambe ya koma tina niveau ya kosemulier na niveau wana pona bande kona biso ya théâtre oyo lelo kaka ndenge mo lobaki na prière na yeke non apparemment les pamboli ya bande kwa théâtre comme kobetsa batu mabaku c'est que nzamba poto la bango li pamboli alors ce qui doit comprendre bien pour base à la bien c'est que nzamba poto la bango li pamboli pour que batu babetsa kasu batu babeta na kasu mabaku te. Donc je vais directement parler de notre sœur la star Bellevue Oyazali na bande konaye nyonso oyo bazali ba famille Libota ba benga bango famille Libota c'est-à-dire harmonie ba fanatique na ye comme na bango ba famille Libota et puis notre sœur Sila Bissal Oyazali na ba fanatique ba benga ba abakouk c'est-à-dire entre famille Libota na ba abakouk vraiment et comment polémique où ya wera na jiba à l'époque et ça selon pasteur de la foi ça donne l'odeur la mauvaise odeur. Ça donne la mauvaise odeur. Et aussi la sous malamouté, comme on a dit, aussitôt, pasteur a quoi ici ma bolongo na c'est aussitôt banjour ezongi. Aussitôt ba magambo ezo bota moi chaque jour. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Il est avec moi, ça fait longtemps. Je sais même plus à quand on a recevé un plateau nanga et aujourd'hui, Tomé Kapi Kobeta li solo parce que on m'a dit que lié pas au finga. Nabi lié pas au finga. À comment ko finga habité à Zofinga. Mais je sais pas, mais je ne crois pas. T'as dit pas.
Bonjour. L'actualité de Nakonde. Bonjour papa, bonne santé. Nzamba Osalangolu, boni yope. Ouais, Dieu fait grâce avec l'aide de Dieu, de la lit de l'amour qui m'a beaucoup fait. Mais au coach, non, ouais. Boye. Ah ouais. Et ça. Non, so tchebo et likoloba. Toza atteint un problème na mutu. Au sotoki. Tout le monde est famille, les botas. La ville est calme. C'est-à-dire, il y a la paix. Ah. Est-ce que réellement, les idées sont fraîches? Au Lukarapé Kimia? Déjà, ceux qui sont en bateau, qui ont témoignage na biso, place de outil, c'est que nous avons eu quand même en faire. Tu en fais partie de Nakonde. Ok. Je suis né dans une famille chrétienne, une famille pauvre, mais nous sommes des riches sur le plan spirituel. Ok. Mes parents basali moi effort au tangi, mes parents basali moi effort to sali oyo bande ko belé lelo po basala ngofa comment a changer identité naie na appartenance naie. Mais nous sommes restés na droiture, na ser makolo ya ba parents na koto sanda ko foko ta 18h, après 18h ko ya ko beta porte te yango to continuer nango tililo. Ma vie ça s'appelle la paix. OK. Donc la paix en tout cas, un enfant de Dieu qui ne cherche pas la paix a azali dignité ya kobengaye mwana na nzambe. Un homme intelligent, un homme conscient sans la paix azali lokola mutuka oyo ezangi moteur etikali epave. Voilà. Moi je prône rien que des bonnes valeurs, n'apprenant juste kimia. Voilà pourquoi émission n'engage à la calico de bonne conduite, monsieur Donald. Merci beaucoup. Et c'est là que juste introduction, il y a émission. Très bien. Voilà. Toko tipika mbalamoko. Tomoni pasteur de la foi lobby, je te dis, ma bolongo na se akiti pona koluka kaka paix entre Bellevue na Sila. Tadinga lapa. En réalité, c'est quoi les problèmes? Merci beaucoup Dona. C'est la première fois que depuis Makambo et Bandi, Ndekomoko Ayambanga. Moi je suis Tadingala pa Oyo Yebika depuis Mikolo donc Soleka. Omoni Makambo papa de la foi Sali. Voilà. Na salué nano bisika Oyazali. Ezali initiative moko idée moko ya malamu. Ezala ki lokola suka. Il y a des bêtises oyo nyonso depuis et banda il y a aujourd'hui plus de 3 ans toujours qui est dans la 5e année. Voilà. Papa Mayata c'est un serviteur de Dieu. Dona basakana kana musali ya nzambe te ba mesanaka pe na musali ya nzambe te. D'accord. Ce qui est là papa a compris que bavure mo boy buzoba moko boy salité moko boy ekoti na kati ya milliers na bango oyo ekomi pe kolata na ye. Moko yaba comédien. C'est comme ça que papa aluki kocha kimia kati yabande konaye mi bali. Mais aujourd'hui les gens bako voilé ba face na bango te que la personne de Bellevue que je salue Mikolo to bakisi to komo bengaye la reine de la paix. La reine de la paix. Ouais, reine de la paix parce que nazoya na message à papa papa Mayata, mais je veux t'informer, Dona, si tu as Sozali na mémoire à Malamu, réalisateur na yo akokota na communauté ya Bellevue, na Bellevue Télévision, le 16 mai, vous verrez que Bellevue avait lancé le message, oh le bimé na monoko ya papa, Mayata, Bellevue a senga na Congolais nyonso, ezala ba fan, ezala ba journaliste, ezala ba comédien. Tozala ini, totika bêtise, totika bosoto, tozala concentré, focus na mosala na biso. Même vous qui venez vers nous, c'est-à-dire venez juste pour nous accompagner na mosala de l'avant. Ya koya kokota na makambo yo ekosala bosoto. Vous savez mon frère, j'aime le Congolais, j'aime le cinéma congolais. Na vie nanga nana tikalo zo problème na mototé. Na vie nanga même ata na vie normale nana finga mototé. Et à la télé comme ça, nous avons fait Maman Bellevue Oyo, elle a été insultée d'une manière impossible. Impossible Oyo non. Insultée par qui précisément? Non, elle a été insultée par Bande Konabiso, il y a famille, il y a les Abakou. Là, il faut qu'on se le dise parce que yo en venant, même avant ton banda émission, tu as dit mais noko, pasteur à lobby na lobby na moi, voilà, tongo il y a les Abakou, bakoumi souko sala ba émission pour s'attaquer sérieusement na papa Elombe, na papa Masasi. Est-ce que Kimiango et Kota, c'est pour
te dire quoi que cette femme de belle vie, Aluka Kimia depuis Kala, Aluka Kimia depuis Kala. Moi, comme je suis là, mon frère, dans le Bakango, moi je défends l'image de la belle vie, je défends l'image de maman Ursule Pechanga, maman Dinana, président Caleb, maman Top, ça me permet pas de me mettre... maman Sila paix. Maman Sila, en tout cas, Dieu m'a-t-on parlé, je défends pas son travail. Mais je respecte ce que fait Maman Sila. Parce que Maman Sila Azali n'a pas déjà balobé cahier nuit et jour. Ceux qui sont capables de venir, na analyse, na sali, va prouver le contraire que Makambo lobby pour la Maman Sila Azali bongote. Pour moi, je me limite juste sur le plan professionnel. Il y a Maman Sila pena na kota. Il y a Maman Sila, je critique. Je viens pour critiquer que Maman Sila en soi, la personne de Maman Sila tout le monde a été étandoïké à l'équipe pour affinga mais Maman Sila batu obayi ko finga ko be batu wana butu moi na kombo na ye okomona lobi na tongo ye wana asali selfie na bango okomona ye wana na bango bafandi. Et beaucoup de chaînes aujourd'hui ezoko excité batu na ba insulte, ce sont des chaînes ezalaka ba proche pena ya maman et ba proche wana maman si tu regardes bien beaucoup plus ezalaka pour s'attaquer, insulter les comédiens. Preuve yo moko za témoin vivant, tu es encore vivant mon frère, tu venais de suivre que on est en train d'insulter Papa Elombe. Na chaîne ya banane, il y a les abakouk. Mais hier, le pasteur a demandé pardon pour Nabatu Nyonso. L'objectif, il y a Papa Mayata, c'est pour chercher la paix avec Bandekone Abassi, Bandekone Mibali. Papa Mayata n'a pas demandé seulement le pardon et pas le comédien. A 5 pardon et pas Nabiso, journaliste. Dona, Perwana a fundi Batu Belé et pas Nzambe. Voilà. Il faut être fils d'un serpent ou fille d'un serpent pour au sala, au yalelo, au se moquer ou au contredire ou au s'attaquer les sous na télévision. Il faut aux ala mutumoko sans cœur. Il faut ala une personne impitoyable. Il faut à mutu yo azali na conscience. Mais est-ce que Ndeko t'a dit, est-ce que bino famille bota boza prêt pour na koluka kimia wana oyo pasteur de la foi azali ko singa? Moi, je veux te dire quelque chose. La première question, jusque là je n'ai pas encore bien fini avec, mais laissez-moi te répondre. Belle vie, ça fait plus de 3 ans bafinga kamama. Yoso yoka mutu moko ya famille libota azoko finga mutu nzoto ya mama na ye na itandoyeke. Vous êtes sûr que dans la famille libota aucune personne a injurié? Non, moi personnellement, je n'ai jamais vu. Personnellement, je n'ai pas vu. Tu sais que ceux qui battent comme pour réagir le lopendenge mususu, ezali parce que les gens ont vu que trop c'est trop. Moi, je suis une personne au milieu du village. Je ne suis pas famille Libota. Je ne suis pas Dinachou. Je ne suis pas Péchalov. Nazali, Moutou ya Moutou, à mon côté. Mais moi, t'as dit, je défends l'image et je fais la promotion de Bellevie qu'on dit. Ok. On a dit que non, Bellevie, Azali, princesse, reine, il y a paix. Et déjà, Bellevie, Azali, Moutou, yo, aluka problème te aluka rancune te preuve ba oignon so ba finga ka so ba zongi kuna embrasser bango sans problème yango omoni famille libota ezalaka vraiment ba pointa bango mingi misapité pour so tali les incalcitrants nyonso ba mal poli nyonso bandeko bazalaka mal répété na internet oyo yebi bango nyonso so moni bango na sima ya soki aza chinois te c'est kazali abakouk so fani pena kimia ba frère na biso na ba sœur na biso o bazaka mal répété oko kende ko trouver bango na kati ya lisanga. Est-ce que vous voulez dire que non la famille libota baza ba santu ba finga raté alors? Je dirais pas que ce sont des saints et surtout que tu vivre dans mon kili. Même maman Bellevie n'est pas azali mo santuté. Nous sommes remplis de imperfections. Voilà. Mais au moins cette dame fait l'exception. Mon frère, cette dame a été humiliée na bandenge nion sur les réseaux sociaux, voire même sa famille est innocente et il y a les réseaux sociaux. Voire même ses pauvres parents, il y a les réseaux sociaux.
Mais à la fin, so tuni mutu, belle vie à Salayoni. Oyoka, réponse moko et kobima. Au monango, c'est trop terre à terre. Moi, j'adore pas belle vie. J'aime belle vie. J'aime le travail de belle vie. J'aime Ursule Pechanga. J'aime Mama Dinana. J'aime Mama Top. Même Mama Sila. Na linga kaye. Mais ma pratique ya batuna yende et ça la kake. Moi, je suis anti-bêtise. Je suis parmi quelqu'un oyo, bandeko oyo, il faut défendre la vraie valeur. Ok. Ce qui au fini maman top na 16h, je viendrai na 17h pour na la émission pour na recadrer ma kamolobi ezali ya mabe. So fini président Elombe, je viendrai pour na la émission pour na yebso que non makambo sali ezali mabe. Ce que biso lokola nous sommes na ngambu ya vérité, ermoko ebimaka lokola to manquer bato ebele respect. Alors Toloba, que la question, comment on a formulé la question pour que nous répondions avec beaucoup de facilité et puis avec beaucoup d'intelligence. Très bien. Toloba, que famille Libota, jusque là, bango ba lukaka problème te ba kendaka ko tumbola batute mais boya ko répliquer ce qui ka ba tumbo libino alors famille Libota je dis je sais même pas comment est-ce que le nom de famille Libota est organisé. Mais c'est que na connaissance nanga na onga na ebi muto pena afanda kandenge bande konanga tendresse asalaka ya fingi ndenge zuma ayaka afandi azo finga belle vie directement zuma ya fingi directement mamu international ya fingi indirect directement bande konanga misusu yo ba essayer pas na mabaye ba fingi directement ba mida baye ba fingi donc indirect donc directement et puis ici avec le nom même ya papa donc Elombe jusque là na bandeko o ba défendaka famille Libota je sais pas maintenant nous n'avons pas que oh donc ayaka il vient comme ça il commence à insulter du début jusqu'à la fin mais na lobité que bazali bassin na lobité que bazali bassin lokola déjà ma bessi et salemaki ma bessi et kota qui et si kota le loto komi koluka paix voilà pourquoi appelle ya papa Mayata avant et comme en église il s'est déplacé pour aller vers maman Sila. Il s'est déplacé pour aller vers maman Bellevie. Makambo oya solola kina bango alobaki angolobi na église. Mais si c'était quelque chose oyo esengaki ke il fallait esuka kaka de pa na bango mibale. Notre papa n'allait pas organiser mettre son église en jeu, sa personnalité. Et il a beaucoup, il y a bana simanaye, beaucoup de personnes donc à dirigeaka. A se rabaisser na niveau ya bateau peut-être baza même à na niveau on a été au bisotoza, au binoboza, au babande kwebele ba finga baza à se mettre donc à genoux. C'est-à-dire il avait compris makamwa solina mama Bellevie, makamwa solina mama Sila. Peut-être azalaki convaincu té. OK. Peut-être azalaki convaincu té. Alors alobi binomi balé boyanan. Boyana tokutana na ndako nzambe tokutana nano na lieu saint bisika boni oyo tokoluka moyen to tcha vraiment to restaurer kimia wana lokola yo lobike ozana problème te na mama Sila pe ozana problème te na mama Bellevie voilà boya siko tokutana alors na boye iwana na bengi sipe bino nyonso ba panzi sango na ba comédien nyonso boya j'ai un message pour vous. Nous avons vu la reine de la paix était là mama Bellevie tomoni déjà président Elombe Azalaki, président Masumo Azalaki, président Saïssa Azalaki, président Esobe Azalaki, maman Étoile Bazalaki, maman Karine Pala. En tout cas, il y avait pas mal de comédiens au Bazaki Wana. Pour moi, et dans mon configuration, je m'attendais voir comment la présence de maman Sila. Tu sais quoi? Je suis allé dans la philosophie à papa Mayata. Et pour nous, on a erata ki lobby. Oh, oui. C'est les gars qui lobby wana ya kitoko bonde tirataki. Te na lobby te ke makamyo so leki ona donc erataki. Lobby na kotaki na philosophie voilà makanisi ya papa. Et loko suka odo linga ki sala erataki. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, père yabana ebele asali yango pour chercher la paix de part et d'autre. Afundi batu biso nyonso e pa nzambe. Moi, je me disais dans ma tête que avant cérémonie aussi là, tout le monde a présence à maman Sila na kati salle. Voilà. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Papa Elombe azalaki wana. Papa Masumu azalaki wana. Pasteur Mayata azalaki wana. Bellevie azalaki wana. Lokola ba problème eza Bellevie na Sila. Boko na misapi wana. Te okomobanga pe na misapi nanga. Te na tunika kaka misapi wana ya troisième droit.
Voilà. Bon, Mathieu Boy. Ok. Le problème est maman Belvi na maman Sila. Na mutu na nga na bano kanisa. Papa Mayata a kozwa Sila na Belvi a telemisi bango. Na présence ya papa na bango Elombe. Na présence ya papa na bango Mama Masumu. Librende. Apesi si bango lisusu mbote. Basali un message ya paix. Et pas batu nyonso. C'est ce que moi je me disais dans ma tête. Et puis, na koti na makanisi ya papa Mayata. J'en suis sûr que ezalaki pe loko donc ezalaki nakati nae. Voilà pourquoi au monaki ba notable wana ya théâtre à Congo bazalaki wana sur place. Mais malheureusement, to éviter empêchement ya maman. Bon, pour l'empêchement en tout cas to ya nango. Mais balobi ndeko nanga tadi balobi soki lelo vraiment mot de peli makasi boye. C'est parce que famille Libota bato balobelaka Bellevue kuna babaku bato balobelaka mama Sila. C'est-à-dire que no bino bato bolobé o boza na sima na bango pona bolobelaka bango bino nde vraiment boye na ba désordre na surtout bino ba journaliste o boza ko entourer ba comédien ne boye pena na boye vraiment na poto na kati ya ba ndeko na biso théâtre. Eza na bandeko na biso déjà bazala na poto baye na poto te mais baza na kati ya poto. Omoni tel que nga na plateau oyo. So osengi mutu moko azwa vidéo o nga na plateau na Sara to finga mama Sila ou bien to fingi comédien mobo ezate. Ba komemelo te ba web so que non mais Sara abenga Sila soso. Ah mais kasi Sara alobaki boye mais oya kokuta que Sara azo finga mutu ou bien tadi azo finga mutu tu trouveras aucune vidéo. Ce que nous faisons ici ezalaka otomoni eza mabe totanga pe na bakumba ba tolobi mama Sila mutu kingandi wana auti ko finga lobby na télévision mais lelo yozana yi mama Sila batu o ba uti ko piéger Sherika wana baleki epa ndeko SCD Panama bazo ko beta tolo ke biso tozali les abaku lobi na tongo yo sali vidéo po yebsa bango ke les abaku ngana linga kabino bozali ba ange adorable nangai rien sans vous message nini oko communiquer et pas bandeko yo balanda kayo message nini oko communiquer même ata na classe ya bandeko na yo o sala na bango musala moko quelque part ezalaka mabe. Nous avons vu Fally Ipupa interdire à ses fans de ne pas s'attaquer na Robino. Voilà. Nous avons vu aussi Kofi Olomide le faire. Babanaki Kofi nga mwana. Et puis nous avons vu aussi Bellevue ka moko o le faire et pas ya maniqué. Maniqué a finga ka mama Sila na kombo ya mama Bellevue. Azwa téléphone a bengie po non nga na ebiote comment yo oke finga ndeko na nga na kombo na nga. Na lingi biloko wana te maniqué avec aura oyo yebi maniqué donc comment akoma pe influenceuse à l'écran à la télévision pour s'excuser pour demander pardon à maman Sila à retirer ba propos na yewana c'est que biso to banaki osenga ya grave te maman Sila pour dire bande ko nyonso bo fingaka ba comédien na papa nanga na ndeko nanga Bellevue je vous demande na lingi disusu muto afinga na komo na ngate ceux qui osa elanga promotion oui soutenir nga eliko lobaka kate dans les bêtises dans les insultes batu bazo koti sa maman Sila na ba poto na ba bêtises ebele o ekoti ezali batu o bazo ko accompagner et non yemo ko maman Sila et de même de ba loba pika que non batu ba koti sa pe maman Bellevue ça bino batu boza ko accompagner déjà de ma part je dirais ça de ma part nangambu nanga na koti sa maman Bellevue a une erreur, a une bêtise mon côté. Ok. Preuve aujourd'hui, je peux nakokuta na maman Sila nanzela, akutani même atana 5 personnes au ba fingela gaye bat. Alors pe sanga mbote otika do batwana. Pourquoi? Parce que tu sais, la personne au azoya quoi applaudir yo dans le mal. Mutwana doit lingiote. Voilà, accepte que mutu pena ya boye ba noko lokola biso na telemi pena, je te dis en face konde au sali mabe. OK. Très bien. Au sali mabe to ceux qui wana dona et loko nini ekoki ko frayer ngai pena. Rien ne m'effraie moi mon frère. Voiture, voyage, visa, passeport. $100 bonsoir, $200 bonsoir, il n'y a pas ma belle vie. Et tu n'as pas de bon manquer de respect. Qui n'a jamais mangé na sani ya belle vie? Personne.
Oh, quand tu dis personne, c'est-à-dire Non, mais je dis personne. tous les comédiens. Oh, tous les qui n'a jamais mangé na sani ya Belleville, personne. Les abakouk. Ezape lokola okokipe kotuna mama soko ya mbinde komoko ya les abakouk parce que to luka kimia ya moto lo baba vérité. Qui n'a jamais mangé na sani ya les abakouk. Ba koyebiso que non personne. Les abakouk et botami na kati ya Belleville. Ok. Les abakouk et botami na kati ya Belleville. Maman Sila ye moko aloba que Belleville qui m'avait orienté. Yoza Moutoua Mayele, tu sais que ça veut dire l'orientation. Voilà. Ça veut dire quoi? Et ce que Moutouana a orienté yo. Donc, c'est-à-dire, Abimisi vi moko boy eloko moko boy o lelo et ezope ça peut battre belé vie parce que il faut qu'on se le dise na SB wana battre belé pe bazo ko gagner na sima ya Maman Sila. Voilà. Tu comprends? Alors donc c'est ezali eloko boko ke nango ka boyete mon frère, moi j'encourage jamais le bêtise. Nga lelo une personne a kutani na ye azo finga Maman Sila na télévision on a dit qu'azali famille Libota na ko interpeller. Non. On n'a pas le droit. Belleville n'a nous amoutoua kimia. Yo au soutenir ka Belleville. Comment yo faut ocha désordre? Biso to yo kopeli sa moto te. Biso to za ba Terminator. On comprend? Biso to za ba Terminator. Biso to za ba Satan D. Donc lorsque biso to zoya to s'imposer na eloko mobwe, il faut to zo un résultat mobwe meilleur. Toi tu es conscient mon frère. Est-ce que concerne Biso Karim Mokonzi lelo yo au parcourir 5 chaînes au moni miniature na Mokala 5 chaînes apparemment au monde en moté mais yo yebi aura bino boza parmi bato liboso o boyamba Karim Mokonzi dans mon salon. Voilà. Mais aujourd'hui elle est où? C'est parce que biso to bano ça y ndeko na biso moi si ba maman bazo entourer yo bato bazo ko entourer yo balingi yo te parce que muto yo alingaka yo akoyebso que non ma sœur awa ezoke mabe awa ezoke mabe awa ezoke ne mabe awa donc ezoke ne mabe to activer là yeka juste moi 2 semaines moi 3 semaines mon boy ni parce que biso to koyé la bino ba insulte te yo ofingi na yonga yo fingi na yo Sarah yo fingi na onan biso to koyé loka juste na mosala na moi mayele na biso to décortiquer loko moko aujourd'hui notre sœur na komo yoka elengike bien que er moko pe azaka na ba clash na ye wana sali live na ye azo finga mais et yo kana kalisu souté parce que vérité mo boya étouffa pour vérité bon mais rapidement ouais et ye nyonso étouffé en gros et quoi ici en gros c'est preuve l'avènement de Sarah na pembeni ya Ursule Pechanga na pembeni ya Belleville na pembeni ya Dinana na pembeni ya ba comédien au nyonso ndenge andima ki ne charge abaku so fingika comédien ngano ye labino yo monite que lelo message ya kimia do ebimi et n'est-ce pas que no ye pe Sarah pe aza pe pilier pe o pas au finga pe de l'autre côté. En tout cas moi je dirais pas que Sarah a finga kabat mais Sarah vient défendre ba cause nae en Nigérian. Nako tout na yo bon yo motozo tout na mituna mais au moins si je donc il qui trop loin pour te demander bimiselanga ka vidéo moko onga na sala na Sarah a zofinga mutu ezate mais so na tout nyo kaka bimiselanga kaka vidéo donc nga so na tout nyo moko a ebimate mais so na tout nyo 3 vidéos ya bazo finga Sarah pona Maman Sila okoza na ngome mata 40 siko dona yo ndo za boy pena na parler au fandi. Parce que tu es venu défendre une comédienne, tu es venu défendre Cosmo Koboui. Au fond, Moutoumon n'a pas l'air. C'est-à-dire, Moutoumon aye a fingi yo. Balala yo et pas papa na yo. Obotana tata na yo. Yaya na yo a viola yo. Moi na yo o doza na ndak ba viola kaye. Donc yo ozomute mapena une influenceuse azana aura lokola Sarah azuma boko akangi na ndak. Mobali na yo wana abimaka boy. Quel est le musicien congolais à part Fali batiaka miniature tous les jours couple o batiaka ba miniature na bango tous les jours na réseaux sociaux koleka Sarah comment on est nani exacté tout ça pourquoi bayaka ba fingiye po ba yebi keso ba fingiye ba otalema et ye papa azama souate et c'est que j'aime chez Sarah elle me respecte. Elle me considère et à respecter même consigne, il y a le code de bonne conduite. Okay. Voilà aujourd'hui le fruit, il y a le code de bonne conduite. Il y a une implication, il y a Sarah, des mères, des cognos, télémina mokili mobima pour dire non aux insultes,
papa nabiso mama yata asangisi bande konyoso pour dire la paix ekota na bisika nyonso biso to yaka to s'impliquer to s'imposer to tchaka motu et non les insultes. Mais t'as dit est-ce que comment vous allez justifier absence? Il y a si la Bissau on a événement il y a ndengona koluka Kimia et elle s'est absentée pendant qu'elle dans la ville province de Kinshasa et puis makambo pe lekina Kinshasa. Comment tu peux justifier cette absence? En tout cas, ça je serai très clair, j'aime bien être vrai dans ma vie. Ouais. Mon frère, makambo ezo bimsa biso be impoli, makambo ezo bimsa biso mikala makambo ezo bimsa biso trop terre à terre. Dona yo pena osokola mai na yo ozui ba ponyo kati oke université pona ka oya ka ko défendre ma finga do bando ko kota na kati ya mafinga biso siko en voulant ko défendre ba vraie valeur ya ba mama Sila ba mama Belvi ba mama Dinana ba koma ko finga biso nyoso ba koma cha biso na kati ya nzungu wana. Son absence est lobby et belé puis son absence est remarquable, son absence beaucoup de personnes va comprendre que par rapport à Batumissous, que peut-être les mamans si la alingane Kimiate. Ok. Par rapport à la interprétation, il y a Batumissous. Parce que nous devons comprendre selon lui. C'est selon lui. Parce que voilà. Tala, papa, est-ce que y a une considération dans un serviteur de dialogue na ndakuna eti na ndakuna yo? Donnant. Lobby toi na prière, na yepe kuna lobby toi na prière. Mais yo yé. Josué oh donc aza donc ayete. Tu sais combien ça choque peuvent et puis les qui communiquer et les cas qui na mokili mobimba na betando kenyo so yangonga na zo que non ezaki raté moko na makambo ya papa na biso de la foi ezaki ka présence ya mama Sila o eliaki kata mbele lelo les regrets oyoza nango que non mais ndenge ni passer la lobby ka lelo na tongo to moni ba franchement baba no fina so papa elombe eliaki des raté parce que papa elombe aza papa Masumwaza, Silaza, Belviaza, à tout ici bango meto. Balinga qui peut profiter, ba sengani ba pardon place wana, ce qui problème est ça. Balinga qui peut ba profiter na place wana, ba sengi papa Elombe pardon qui est insulté aujourd'hui même na intimité na ye eza touché. Son absence toyebité ezali peut-être justifiable na bureau na ye, peut-être na batu na ye, peut-être na bande komisusu mais au moins son absence physique et l'inga qui échangeait ba donné belé. Son absence physique na événement wana et continue batu basala ba analyse belé. Biso to pona nzela paix. Maman, papa pardon, Belvi est une femme ya paix. Ngande na sala ba émission boy. Je n'ai jamais reçu un appel de Belvi pour me dire t'as dit et là quand on sali kende ko sala ngo ka boy. Moi je me rappelle émission monto sala na Sarah. To sala ndeti kuna na palais. To sala na palais kuna na silika makasi. Na silika vraiment makasi na émission ngo. Po ezala débat na Sarah azo sala débat. C'est comme ça débat des idées. Voilà. Yo zui Sarah, yo kuna zui Karine Mokonzi. Voilà. Voilà. Débat makasi ce jour-là na mon message ya maman Belvi. À comment pena pour loba. Mon frère, tu es journaliste. Il faut avoir des nerfs solides. Quand tu fais ton travail, ne te mêle pas dans le bêtise. Ça va naître. Ça va t'aider dans ma cambo ebele. Tu auras la facilité Yokota et pas Sila, la facilité Yokota et pas Dinana, la facilité Yokota et pas Caleb, la facilité Yokota et pas X. Tu fais bien ton travail et reste au milieu du village. Et lorsque Ozana débat, qu'on perd Daka, qui bon moutou, ceux qui perdent bon moutou, langage na mobo eko bima et BBC makambo belé et pas bandeko balandakayo. Félicitations, mais pas dans les insultes. Moi, je n'ai jamais eu encouragement. Mon ya Belvi, t'as dit au lobeli moutouna malam. Au fingier, parce que moi déjà dans mon okonanga yo ebike etikala ko bimate. Mama Sila en tout cas côté kuna, je sais que Hero peut-être il a parlé na bande konaye parce que Zaka lobité. Mama Sila na ba événement ebelé ba comédien ayakate. OK. Alors depuis longtemps ayakate. Tozalaka déjà na bino. Mama Sila na ba événement ebelé ya ba comédien azalakate. Alors, la lire où vont les choses. Selon nous, est-ce que réellement
kimia pe kokota entre la famille Libota et les Abakou. T'es déjà famille Libota bara déjà bato kimia. Ça il faut non déjà pour que non kimia est comme ma penza que oui ambiance saison na normal. Nga moko nde nazaboué. Ouais. Hier je fais na utozo ba élément kuna na ye na ndaku na nga na gingakati c'est-à-dire pour nga fa na dona gingakati. OK. Na sali moi annonce moi commentaire moi il y a 10 minutes. Pour na kotalisa bande ko makambo donc elekaki kuna pour na informer ba pour na informer bango. Mais na kati ya vidéo wana papa Masasi a s'adressa qui directement na mama Sila. OK. Ayebisi Sila bazo finga président Elombe ezali ba bureau na yo. Alors il est temps pour toi de sortir au pe sa message mon pour na batwana ba arrêter ko finga papa Elombe parce que ezali malamote. OK. Yo ebi ke biso to zwaka kama makambo muto lobby et na tiango na titre. Je na titre wana na lobby kake Masasi Kabamba Masasi Kabamba et fiston ça va appeler si moto si la kota la vidéo ça va vous choquer. Suivez. Na tieka titre na ndenge na utu koloba awa. Moi j'ai reçu les appels, j'ai reçu le message. Ce côté vidéo na ezana plus de 100 commentaires. Azana juste na 3000 et quelques vues, mais Azana plus de 100 commentaires où les gens me demandent t'as dit nous voulons la paix. T'as dit je suis famille Libota, nous voulons la paix. Okay. T'as dit nous sommes famille Libota, nous voulons la paix. Okay. T'as dit nous voulons la paix. Et puis aussi pour finir, Donna, la paix, le 16 mai, il n'y a même pas un mois, Belleville a ça la message, on a capturé ça, ceux qui réalisateurs na senga que déjà voilà. Depuis donc au début. À côté on a kati à senga yango. Je pense que Sikoyo et Kozala temps. Biso ba journaliste et Toloba Kito, Sengaki Kimia. Belleville pe comédienne à Sengaki Kimia. Sikoyo pe serviteur dédié à Sengaki Kimia. Maintenant Mukumba wana et Tikali na bato oyo bakoki koye ba nini bakoki kosala. Est-ce que il faut ba luka Kimia? To il faut ba continuer kaka na ba bavure na bango na oyo et kosala sonner. Puis il y a pas si pour compléter les sous-questions na yo wana, il y a pas si ezake à la fin pour voir que moi raté moko boye ezalaki na entendement ya papa de la foi a eu décision de ne plus jouer et pas Belleville de ne plus jouer aussi et pas maman si la bisalo. Pourquoi entre parenthèses to yebité alobi nini nazala kana binomi balé bofinga naka moko na yepa na yo moko na kepa oyo. Alors Batoupé des fois batou na kabiso mais un serviteur de Dieu na milier ya batou yo bazali na bosoto ozo ko fanda ndenge nini voilà na fandi si bino mi balé na teyi bino alors naza na besoin kimia. Tu penses que ce qui kimia ekota ki papa a solola ki na ba maman na biso mi balé alinga ki pena ko ya pena na télévision lobby ke na jouer lisusu na bino mi balé te so kimia na ndo ekotite. Tu es sûr? C'est papa a compris que peut-être ça ne va pas nous, il faut qu'on traite yango. Alors moi je dois me retirer. Je dois me retirer. Déjà quand on a joué les sous-outés et pas binomé balé, ils allaient une décision ferme à papa wana. Et je regardais ses yeux, bah émotion na yé, énergie na yé, motivation na yé, azaki na regret mon bouekati na yé. Mais oh akura qui ko manifester en côté. Déjà ça veut dire que il y a ça ne va pas. Alors nous devons toujours mener campagne ou démarche ou luka kimia pour sauver ba vie à batu belé parce que à lobby makila so tangi batu so bakufi e kozala na mutu a Belleville e kozala na mutu ya Sila parce que bango mi balende batu batunde bazoko welela. Mais ce que je vous demanderai mes frères ba mesanakana musali nzambete, on se moque pas de Dieu. Soyons prudents. Ce qui est au Bimaki Lobby, peut-être vous voyez la personne de pasteur Mayata, mais vous devez faire très attention. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Tadingala. Je pense que cette émission a fait plaisir à beaucoup de personnes. Oyobaza vraiment branché en train de suivre parce que, comme on l'a dit au début, que ce n'est pas les lots tokoki ko sepelate que non bénédiction à batu comme on bête batu mabaku sinon tenzambe akoya kolongola bénédiction wana o eutaka e panzambe bête batu mabaku te sozo mona bénédiction et outi et ceux qui ozomona bénédiction mutu et comme ko créer ba scandale ba insulte ba nil c'est que outi na diable. Bénédiction Nzambé et créa kaba insulte. Qui commence bien, finit bien. Amis téléspectateurs, pour vous, je reçu Tadingala, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais est-ce que, parce que tout le monde dans la soukar, mais est-ce que les locaux ont un degré, en tout cas, Masasi,
Elombe. Nani Masumu. Pour citer que 3 wana. Ndenge ba ofingama. Ce qui déjà banzete ya mobesu. Excusez, ce qui déjà banzete ya mobesu. Très bien. Ba ko salaka bango lo lenge wana. Et avenir ya théâtre lobby et ko eza ndenge nini. Le théâtre déjà a été sauvé par Bellard. Oui, okay. Ça je vous dis parce que au moni après ndekonabiso oignon sobaya major ce que Bisadi dit banani producteur théâtre était par terre après Ekoufaki la personne a zoa relève wana c'était Belle Vie avec Bellard Télévision dans un faible commencement Nzambe a sali grâce aujourd'hui quand Kananzela il y a production à passe wana SB et Yekobotama Nanzela, il y a la production à passer, il y a SB aujourd'hui, guerre moko donc Yekobotama. Nanzela, il y a misala na bango mi balé. Soki pena, batu ya conscience, bazalaki, il y a mité mamalamu. En tout cas, théâtre et l'ingaki ezwali sous forme moko boye juste à travers batu. Aujourd'hui, nous voyons, maman dit nana. Bazoya na ndenge ya mabe nous voyons babobo nous voyons bande ko ebele bakoti na production pour chercher ya kotombola monde ya culture na biso et puis monde il y a théâtre par rapport na bango le théâtre ezokende sima penate pour moi je dirais que le théâtre avance mais c'est que biso photolité et si la ezaka graba manque il y a respect manque il y a considération na ba insulte papa omoni papa Masumu wana jour na mona bana papa Masumu na kamwa baba papa to benga bango papa Masumu on lui appelle papa par slogan papa c'est un papa jour na mona ba meminga jour moto kena réunion mo bono omoni immeuble eza ya mwana ya papa Masumu ba meminga jour mususu na bandal to kana réunion mo boye balubi omoni salle to c'est la fête oyo mwana papa Masumu jour siko na kutana na bana papa Elombe ya mibali na kanti ya kana matanga ya mama ba meta na yaka na voiture na yepona baluka boy na kuti père na telemi na ke pona pesa ye père donc présenter ce sont tes frères batu mibali siko yeba ke soki eza na catégorie ya batu mo boy bazo banga même te que no ba obiso tozo ko s'attaquer na bango baza na bana lokola biso eza grave. Et ça grave. Yangonde et Zakalit nanga. Yangonde nacha émission nanga le cours de bonne conduite pour tous sabilo kwana nanzela. Papa, le théâtre est kokufate pour na ba incalcitrant pour na ba parvenu pour na ba yeka juste pour azwambo na YouTube fona finga dona fona finga X fona finga Y non et kufate. Et Koufate est déjà vitesse, papa Lombe, pesa déjà, Belle Vie makolo, pesa Sila makolo, pesa maman Milo makolo, pesa maman Top makolo, pesa président Caleb, tu es belé. Alors, na rancune il y a pour finir na rancune il y a Sila na Belle Vue. Apport il y a Ursile Péchang Maizani. Ursile y est moko déjà Joséphia. Les abakou comme ça et papier. Ouais. Oui, parce que si je au abordé en côté les jours où tu reçois tant, ouais. Je te dis, tu sais même Makamo Uto Leka, il y a Gomez, c'était la destruction de cette maman. C'était l'humiliation. Cette maman a été encore insultée une fois. Parce que maman Ursule déjà y est donc à problème. Donc, on a compris naté. Les gens ne veulent pas que, à part maman Sila, Moutoumou Boué a existé. Donc c'est comme si on doit mettre Maman Sila au-dessus de tout le monde. Or, ce n'est pas ça, Namoussala. Accepte Dona Azala, accepte Joshua Azala, frère Nanga Awa Azala, pour que tout le monde travaille bien. Preuve, Belle Vie a travaillé mon côté. Il faut Belle Vie a travaillé. Il faut Dinana Mobazala. Il faut Ursile Mobazala. Il faut Maman Moseka Mobazala. Il faut Pierrot Mobazala. Il faut Adamo Mobazala. C'est comme ça théâtre les aka. J'ai d'ensemble. Ursile Péchanga Bakena Funda Ursile Tina États-Unis. Une personne physique. Ok. Une personne physique. Pour n'avoir Funda Yé. La direction il y a Nollywood des Alakana États-Unis pour dire que moto yo aye ko jouer wana bo pesi carte bo certifié na nini comment on appelle Nollywood. Ça na industrie na bino voilà azali problématique abela kamutu
S'il vous plaît. C'est vrai ça. Moi, je t'informe parce que biso to bano gérer. Et c'est un Congolais qui a fait ça. Et puis, une Congolaise. tout ça, ezali lignée ya batu moko boye o ba mesana ko nuire abela kamotu aza problématique. Tala kutu yena muninga ne moko boye. Là, il prenait l'exemple ya maman Sila. Tala yena muninga ne boye. Tala ba créer la mère wana suka na Chivundu. Est-ce que yo yebaka un certain Walter Lobby? Non. Oyeba qui était oye koyeba yeka makambo ya maman Ursule de Bandiawa. Baké koluka comme il connaissait Tobano Lobela Walter baké koluka les comptes privés s'il vous plaît. Les comptes privés ya Walter, ba compte privé ya ba acteur ya Nigeria. Na ba Instagram pona ko komela bango ba vomir Ursule Pechanga. Qu'elle ne soit pas la bienvenue. Qu'elle ne soit pas la bienvenue parce que yé abela liboma. S'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est pour chercher à détruire une personne. Moi aussi. Peut-être lobby beaucoup kutanana et akabelo même ata mai. Apeso même ata mbote a pamba. Et ça lui peut même ata fierté membre parce que c'est le drapeau congolais et tombe makakuna. Lorsque bazo compter ceux qui baza 1 million d'acteurs dans Hollywood. Dans ceux qui baza 1 million, Mokodo Bakami Azali congolais, ça fait la fierté Yambo Kanabiso. Mais cette dame a été chosifiée, piétinée. Et elle a outu kuna baye, ba finga ye na degré moko yo yebi. L'histoire, n'en parlons donc même pas. Comprenez? Ce sont des personnes comme ça que nous demandons. Et aujourd'hui, Namoni a sali message à paix. Nga na fanda na plateau oyo mama Ursule Abenga Sarah. Pour makambo ya maman Gabriel Alobi, Sarah, tu parles à mon nom. Tu sais, il y a Gabi Azaya, il y a son manqué, il y a Gabi respect, et ça le coup là donc manqué de respect. Sarah, tu en as assez. Azaya yana biso. Ni niveau de si la raté. Le même jour, Sarah a senga pardon la télé a retiré Nyonso. Voilà, la même manière, je dis, je suis trop fier d'avoir une même nationalité que Ferregola, Fali Poupa, Koffi Olomide, Jibim Pianaouir Ranson. Comme tous les musiciens, je suis trop fier d'avoir la même nationalité que Ursule Pechanga, Sila Bissalo, Belvi Kandi, ainsi que tous les artistes et comédiens. Mesdames et messieurs, la paix est très importante. Je me rappelle une fois, dans ma famille, notre père nous disait que Kimia et Kimia et l'osona pour nous, parce que chez nous, les tétés là, l'osona pour nous, des habiliers et l'équipe, il y a tout à mon kilmubimba. Notre papa nous disait que non, Kimia et les kilos sont là pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tadingala, vous avez un dernier mot rapidement? Non, un dernier mot justement, c'est la paix. Hein. Okay. Nous voulons la paix. Famille Libotanion, vous savez que nous avons notre film déjà des Awana, fille-mère. En tout cas, prenez le temps de suivre ces films, prenez le temps de partager ces films. Allez vous abonner massivement déjà à Belleville Télévision. Tokomina au-delà des 216 000 abonnés. C'est grâce à Dieu, nabe fort nabino, abonné à Nabazo Mata. Allez aussi suivre les films de Maman Dinana, na combo ya Le Secret de la Mort, en tout cas, et Kozala, et Loko Yamalam. Et à la fin, nous demandons la paix. Na batu nyonso ata muto yo aza pembeni na yo aza na posa ko tia kimia te imposer kimia ndenge te imposer ka ba respect na ba famille na ba entourage na ba relation na ba vie na biso to ko mpe ko imposer batu respect et la communauté aussi s'il vous plaît constant na sina salango si c'est un titre déjà polémique na miniature moko ya polémique to sala ka ba vue belé mais lorsque nous mettons un titre sérieux avec une miniature sérieuse. À la fin, nous sommes dessus, même des commentaires, ils ont raté, même vu, ils ont raté preuve. Na vidéo moko na commis titre wana o bazo reprochenga na vidéo mususu na message fort ya pasteur de la foi bazo ya otalate. Donc comité en tout cas aussi prenez vos trucs à main binope bobo luka kimia botala rapé à titre o na moni eza mabeno kotate ça sera quelque chose de bien. Merci Ndoyambina. Merci mesdames et messieurs, abonnez-vous sur votre chaîne de valeur Tout Info également Bandengo soit Tout Info, allez-y. Respect. Voilà, abonnez-vous aussi sur Top Média avec notre frère Tadingalapa, Bandegopé Top Média. Venez vous abonner sur Tout Info et comme ça, la plus plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir.